Congo Liziba TV, Congo Liziba TV. Pour plus d'actualité, abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. Public Azosenga. Anya Star. Oui. Yebisanga eloni yo bozoela na Sandra Lina Babote. C'est ça que je t'ai dit, je ne sais rien de ce que tu me parles, donc je ne sais rien du tout. Yango na lobina préféré na lobeloko oyo na yebi. Zuwa na yo ezaka parce que papa chéri vandi sa inane na ndako azula e appartement ya kitoko na ville azula yango wana yo to tika kaka danser oya oketa papa chéri mbangu kapo yo ka papa chéri oyo mana Anya na Sandra yango sala zuwa wana. C'est trop bas. Oh là là. Nabo est question mais je dirais que c'est trop bas. C'est trop bas. Donc, je ne vois pas ce que je peux répondre. Trop bas, mais ils ont classé. C'est que les hypocrites n'est pas beau. Je n'ai pas de réponse sur cette question. À niveau bas, parce que moi je suis là, je ne peux pas me faire descendre encore. Il y a des couleurs qui sont sur le terrain, mais pour Nani Anya Star, il y a des danseuses, il y a des capables de faire son, il y a des pianos. Ce qui va répondre, on a vu Papa Wemba, na Papa Chéri, pour te dire seulement que la relation que j'avais avec Papa Wemba, la relation que j'ai avec Papa Chéri, le respect que on a donc je ne crois pas que na koko matina niveau il y a makanisi ya modèle wana. Mais ba lobelio ngako bebisa bon ni kamba productrice au tara Londres wana. Anga produire bino ya bebisa we rason pe le même obeki ba nyoko la rabino il paraît que na famille na dossier mo reyaka que moi salaka ndeko no mo mabe moi likamoro yango yo pour soulever obité tout de tout ba vie ya papa na nyoko la rabiso abinsa rabiso mutaboya kango zaka Sandra Lina o ya telemela ka dossier bil Anya eko simba te pour na nito bebisa là-bas vena biso ba réputation bonge ba bakanga ba funda bango. Est-ce que relation na mama chala mwana de relation ni to ko qui a dit ça, mais pas moi. C'est vrai tout le coup. Pas moi. Je dirais quoi? Tu veux que je te dise quoi? Que c'est vrai ou c'est faux? Non, je ne peux pas dire ça parce que sa vie privée. Non, tu ne peux pas dire ça. Non, je ne peux pas. Là, si je dis quelque chose, peut-être oh, à marquer maman respect. Peut-être oh, à saluer. Non, non. Nazamba na maman te. Bonjour, maman. Nazamba na été. Pas du tout. Ça m'a dit bah non qu'elle. Bonjour, bonsoir les amis de Congo Liziba TV, Kevin et Panda Lekechu, autrement dit les mannequins de Kinshasa, Babi émission Oyo, ils ont sommé le souk à l'Ikamuza, il y a la vérité, toujours la vérité, parce que Babi, c'est trop, le bien belé, mais nous découvrons à Congo Liziba TV, mais avant tout, on a vu ça, on a compris ça, qui parle en Ami, Bakabela, Nikena, Babi, il y a papi, le roi, la carte, c'est limité, formule, il y a sous Kabila, héros. Papi, oh papi, les ouais, papi, le roi, à gouverner mon bimbo, mon José Ndome Showman, après c'est un beau tabi junior, Moussoukou, prêtre, babi HP Redo, après c'est un beau, sans se dire encore, il y a Willy Moucheni, et tout le monde. Babia Willy Moucheni, ce que vous voulez, à Kovimba, le roi, les villes, à Kovimba, à Kassala, bien, nous on l'a Kevin et Pan, c'est donc bon séjour à Herman et Kassongo, après c'est un beau, et babi Moutou Rouge, Naki, Navi, Monipe et Yenga, Mimi, Bass, on a fait nous un beau, et Missika Bozali, on va assister à l'émission. Dozanae, bakosele makambu, ceux qui sont solo, tu as le coup de éviter, mais na Congo Liziba awa, tu solo avec la star, Anya Star. Bonjour. Bonjour les questions. Calais. Ça va, Nazali. L'autre jour, sous une émission à Bisso, on a dit que on zoom na mambo zo le kana internet, pe malgré autant la ratara na wote mais ngana ko yemiso kaka po autant les ala toujours bien. Mais la Bisso na no bon santé. Santé bien, tout va bien. Tout va bien. Tout va bien? Oui. L'on internet, la mission Mwanamade, la mission Songi, et d'ailleurs, aujourd'hui, la réunion au Salaka, au Béissara, la danseuse, chez Flore, vous expliquez, Bissot, la réunion des Aranoniens. Les questions. Je te respecte beaucoup, la émission, mais. Je crois que ce qu'on a mis en place, c'est pour bête ma solo nangai. Oui, bien sûr. Non, c'est pas la mingi qui c'est bête ma solo est plus important que Bablo Koana. Ce n'est pas important. Non, pour moi c'est pas important. S'il vous plaît, c'est pas important. Parce que j'ai beaucoup de choses à dire sur ton émission. Donc, mais c'est important. Oui, dinga kaka. C'est important.
Donc, j'ai beaucoup de choses. C'est nga pena sengi parce que on dit tout ça bateau. Comme de circuler Anya Sali boy Anya boy. Ils a pu noter dans ko landela ta 5 émissions mais ba danser ba Sali. Ba ko condamner yo. Non, nga la tala biloko wana. Mais nga on a reconnaître réunion mo Sali ça ko bien ça ba danseuse. Bah, oui, mais je crois pas que pour moi aujourd'hui, je préfère parler na présent que parler na OESA déjà l'équipe. Parce que même école de danse, maintenant que on a sali que ezonga lisusu fondation en ezonga pour continuer à aider les jeunes filles, continuer à aider les mamans, surtout beaucoup plus les filles mères, na Kinshasa au bazana ba difficulté à s'en sortir après que peut-être mbalaza lisusu sur place na été. Donc je préfère parler de ça de présent que passé, parler na oyo eza le passé déjà. Mais le passé mais comme présent parce que y a bato ba rotala ngana ko rabongote parce que ngana aider peut-être yo bosani. Mais pour moi c'est pas important, pour moi c'est pas important parce que donc vision nangai ezana makambo ezana le présent. Vision ezana makambo mais sa réputation oyayo Anyastar na bato ba hotela biso bazo bato éclaircir bango na makambo o toza bazana posa koyeba parce que a soko l'équipe répondre aider ba fan oyayo teza moi parce que dans la public na page na ke na royamba yo il y a des questions bato batindela kinga les questions faut poser Anyastar ngai ba but parce que balobi réunion no bengi saki bato pour au détruire la vie à ma président Nabino, ex-président Nabino, local la Jibem Piana, local la Papa Wemba, que nous repose un peu, na Kofi Olomide, bateau boleka de calme orchestre, na bana ba Ranson. Il expliquait bisoto yebana, c'était à cause de quoi? Bit ça nous a écrit nous nini tu rentres oh quand on a Koloba j'avais de très bonnes relations avec Papa Wemba même pendant la vie à la musique quand même après musique j'avais vraiment de très bonnes relations on partait dans les restaurants à Bandai qu'on invitait vraiment na bisika surtout donc il me respectait tellement beaucoup et je l'aimais beaucoup c'est tout ce que je peux dire pour Papa Wemba c'est mon papa donc Tilelo na Lelakaye pour Papa Chéri c'est un grand frère c'est quelqu'un que je respecte aussi beaucoup. J'aimerais pas vraiment citer son nom ici parce qu'il a sa famille. Je lui dois beaucoup de respect, surtout beaucoup plus pour ce qu'il fait pour moi. Quand j'ai des problèmes, je l'appelle, il m'aide et tout. Il est toujours là pour moi, donc pour moi et pour ma famille. Donc je ne crois pas que ça sera poli ou propre que mutu oya sunganga bongo de l'onaye en émission pour na loba kombo na ye hernion surtout bien non c'est pas bien. Comme on est hernion so ezaki torote mais pour nani Anyastar yo benga ba danseuse olobake no moni to le kapa ba Ranson ba Jibem Piana ba nyokola biso ce qui va répondre yo na makam on a lobi Papa Wemba na Papa Chéri pour te dire seulement que la relation que j'avais avec Papa Wemba, la relation que j'ai avec Papa Chéri, le respect que on a donc je ne crois pas que na koyeko matina niveau ya makanisi ya modèle wana. Mais ba lobelio ngako bebi so bon ni kamba productrice à Ouattara Londres wana nga produire bino ya bebi sa Ranson peut le même ou begi ba nyoko la bino il paraît que na famille na dossier mo yaka mutu mo salaka ndeko no mo mabe mo likamo yango yo pour soulever obité to de tu ba vie ya papa na nyoko la biso ba binsa biso mutaboya kango zaka Sandra Lina o ya telemela ka dossier bit anya eko simba te pour na ni to bebi c'est là-bas vena biso ba réputation bonge baloka bakanga bo funda bango est-ce que c'est faux c'est vrai que tu n'as pas mon alinga musique ma casse marqué tu n'as tika robina par rapport il y a ma responsabilité on a comment financièrement surtout beaucoup et finance auto la musique donc ils aussi bali sous-souté mais ce que ça qui est financement oyo nazala na ngota mususu lelo ke tokoki kozango lisusu na kati ya musique na musala auto sala tamsu na ngana continuer ko bina poser loko mona lingara makasi même tilelo na koloba kaka ke ngana na fondation et puis na fondation nangai fondation Anya Malt ezape na batu oyo bayaka ba financer biso o basunga biso akoye koya na projet na ye na bénéficier na motema ya malamu ya ser moko azalaka na Londres na yebi même paye na mona kaka na ba photo na bénéficier na mbongo na ye tout na aide oyo ayaki ko tenga permetanga na saba formation en français à de la Gombe pendant 6 mois et permettant à la salle de formation à PIC pour le journalisme. Donc, nous avons un producteur qui est juste car à Moutaouté Mamalamu à ce là qui a mon idée on a qui nango
surtout pour la bassi, surtout pour la jeune fille, pour encadrer ma maman. Non, non, je ne peux pas parler de passé. Pourquoi? Parce que je je suis une mère, je suis une mère de famille. Donc, ce qu'on fait aujourd'hui, il ne faut pas oublier qu'il y a nos enfants qui vont aussi grandir et à la bisso. Donc, il faut avoir des limites en tout. Et il faut avoir des limites à ce qu'on fait, à ce qu'on dit. Donc, il faut avoir des limites. Donc, pour ça, peut-être, ou bien erreur, ou bien limité. Je dirais seulement que je suis venue pour parler de moi, de mes projets, de ma vision. Oui, éclaircir car bateau, la biso, les cambo, le bio, on a un vrai, tout à fait. Non, la monité natale, c'est parce que mon vu déjà moi ma Anya hypocrite, Anya mutema mabe, Anya même c'est pas important, c'est pas important. En plus na réunion je crois que j'ai pas des amis, j'ai pas des copines et tout, j'ai une copine, deux copines je peux dire, j'ai une copine auto colinaye, to bande ko foot téléphone la bango to koliti le abanda joli azana Luanda, abanda pe ko sala théâtre, mais to vanda na ba to bele ba que c'est ma cousine, c'est ma sœur, mais to vanda na mbula na mbula pa na biso a beauté pa na biso, maman na biso maman na bango, papa na biso donc nanga na ko to bando tambola le soute to comme le quoi ba donc famille. Oui. Omoni donc comment je suis, comment je me comporte. Na sekara toujours. Nazala na musique, na viva BCBG. Les hommes. Na tikala ozali comme na mutite jamais. Jamais. Même sur les autres tombes, la ngomona na oseka. Yo sekara kaka parce que je suis comme ça. Je prends pas de choses na mutema parce que je comprends tellement la vie, je comprends les gens, je sais comment vivre dans la vie. J'ai passé des hauts et des bas. Na vivre qu'un bonheur na vie, na vivre non surtout pour vivre pour réussir na vie naie. Donc naie tellement vie, tellement façon de vivre ya mokili. Donc na koy kokota na ba nzela ya ba je oyo peut-être à un niveau bas parce que moi je suis là, je peux pas me faire descendre encore. Il y a des gens qui ont sauté, na pesi Gastino Mangala depuis Montréal, là-bas 30 jours le 20 décembre tous au Canada, bana tout ya Canada, bozela équipe mobimba ya Congo Liziba TV, tokozana sans oublier déjà le 10 septembre tous en Turquie, na Istanbul tokozana bi Valimba la na pesi bambote balobi Sele Mangaya na pesi bambote biskozali Anya Star papa wemba afula yo fula mon peuple. Abi ko fula wana Anya zaki shege pour arayem ta fula ka ya ngwa bimisa ko wana zaka shege mama lo Sandra Lina. Je ne sais pas. C'est juste parce que j'avais une étoile, donc comme aujourd'hui je suis une fille qui a une grande étoile, donc j'étais danseuse d'étoile. N'habiter ce qu'on habite danseuse d'étoile, c'est que ça veut dire. Et toi ça veut dire? Donc ça veut dire leader, il y a quatre, il y a ma leader. Oui. Donc c'est ça qu'on m'a appelé Anya Star, donc lumière. Il y a bandeko auto bandeko binana bango na parmi bandeko bazoki ba combo ya ba musicien. Moi on m'avait surnommé Star par rapport que danseuse d'étoile. Oui. C'était ça. Donc à Fula Kingai parce que nazaki moi na muké na uta kinanda ko pas ba parents pona nabina c'était pas facile ba betanga na niveau moko pas ndombe. Donc na mobona akuti na ba vidéo mususu o tamsu bezo ça les répétitions boy afia kulio fimbu parce que kuna pinda toza formation moko ya makasi la vivre ba betanga na niveau moko pona comme robina kuna ti tangu ya Lambert amoni que moi no azo insister trop bon na meka robenga papa. Oui. Abengi papa wemba tozala mwana moka muke mais ça trop muke azoki ma classe azo ya papa habité luka ba parents na ye o meka ko solola na bango lokola ya Lambert moi c'est ya Lambert ya Marie Claire o tika biso azali koto moko ndeko ya ba maman aza koto moko ndeko ya ba maman abi nasala ndenge ni nde aye ko benga maman ameki ko solola na nga peut-être mona ndenge ko bina
à l'époque naye kolongwa et pas ba maman na kilo vendre pas grand-père nanga azaki na yolo azaki bourgmestre donc na kala ba mando ba benga ba banani commissaire des zones. Ouais, je suis intelligent moi. Oui, bourgmestre à une époque na bisalelo, commissaire des zones l'époque à Mobutu. Donc na kena revendre pas na tellement encadrement pour nous là qui bien dit ko benga maman. Nous avons chégete. Te ngala sobeta kaka li solo ndenge parcours na ndenge na yaki ko se retrouver na kati ya viva ayebisi maman no mona ningi ko bina tant bosoki bozo continuer ko serrer a koki ma classe mais soki botiki ya sala peut-être pour ça et loko oya linga sala au moment que a rozana peka na de la classe ça sera mieux bon encadré azo sala loko linga sala pe azo kende classe de maman la biso pa yaka ko accepter ba kutana na Lambert bino ngala za d'accord. Mais il faut moi à continuer avec les classes. Ndenge pe ya Lambert andimaka wana papa zaka na poto papa eko ya Kishasa amoni pe biso asepela yela nga kutu bilamba ndenge na kota pe kobina mais ezalaka facilité pona koma obina tala kaka outi na famille moko ya pa koko mestre banoko ba docteur ba tanga tellement belé siko yo yela bango idée ma musique donc c'est facilité mais après papa andimaki maman pe kondima lokwa ba mona ke za ya Lambert ndé bandimaki les papa mba fulaka yo mbala moko encadrement ma casse donc tu fais vraiment tozwa encadrement moko ya bien tokutana na ba papa moko ya malamu ezala ya Lambert ezala papa Wemba tokutana parce que ba sécuriser biso vraiment bien donc ba sale pas na biso peut-être ba sala ka yango te to ngaita mususu pe tozala to tambola tamsu na nzela ma bien mais grâce na bango na encadrement na bango nde on est là on est ce qu'on est aujourd'hui. Voilà vous arrandez vos alliés vous êtes toujours balobi chichi bola ski moi c'est un bongo belé femme en euros en dollars chichi mutaleki azate bana Turquie déjà les 10 septembre to en Turquie tozo zalawana grâce ka bino babi sele mangaya valimbala toko ya wana lekechu dans les bons yebisa biso relation ni bozango na Sandraline na babote. Non, je préfère parler de moi. Non. Je préfère non, oui, nayebi tout on a zolo ba izaka oya yo pe un projet le 24 pardon na royawana na tozala ni na projet edinga na leketo obengi singai anya tuna ngai makambo anya so obengi si bibisho tuni makambo na tuni kaka parce que vous avez dansé oui image moko on va se dans ça émission ça na oya mabato na tuna jamais parce que émission na zala mingi sans polémique ezanga pesa polémique zela ngana le moto le basiko bike o singa ba relation bien bozanga na papa Wemba ti le bozanga na Jiben Piana ya on a tué bisanga relation ni o bozanga na miso yo na Sandraline rien ngana tika musique kala na zalisu na milia musique te na mona ba musicien te na mona azali pas ma chanter c'est mort ya non na mona ba musique te à part relation ni bozanga na à part peut-être ba musicien na ngina ya babango relation ni bozayo na Sandraline na zana relation mon côté na mutu oyo batu ya musique ndenge na longwa même na ba orchestre na uta non ça je te dis la vérité na zana relation mon côté à part BCBG na nzela ya musala ndenge na kena kosala musala na BCBG moi ko filmer ba concert déjà mutukutu nazata na relation na yete naza na relation ya musique te naza na kati ya milieu ya musique te sikono oyeba ndenge les questions on parle de moi s'il vous plaît on peut parler seulement de moi oui je parle de tout de vous on parle de toi de vous on parle de moi on parle de na ba vision on naza nango na mboka na biso oyebi ke ça suivi verba maman politicien moi je suis verba maman oh peut-être baza ba fumer au pesi bango moi ma copie na fondation wana oyebi baza na posa yo la république azosenga Anya Star. Oui. Yebisanga eloni yo bozoela na Sandraline babote. C'est ça que je te dis, je ne sais rien de ce que tu me parles donc je ne sais rien du tout. Yango na lobina préféré na lobeloko oyo na yebi. Zuwa na yo ezaka parce que papa chéri vandi sa inane na ndako azula e appartement ya kitoko na ville azula yango wana yo to tika kaka danser oya orchestre papa chéri mbangu kapo yo ka papa chéri o mana anya na Sandra yango sala zuwa wana c'est trop bas.
Oh là là. Nabo est question, mais je dirais que c'est trop bas. C'est trop bas. Donc, il y a je ne vois pas ce que je peux répondre. Trop bas, mais aux autres, ils ont classé. C'est-à-dire que les hypocrites n'est pas beau. Je n'ai pas de réponse sur cette question. Excuse-moi, mais je ne sais pas ce que je veux dire. Ouais, t'as ton papa chéri au bêta à mon camp. Je n'ai pas de tatouages. J'ai que 3 tatouages ici, de pattes de tigre, et ici, étoile, et dans les gens, c'est tout. J'ai jamais été hypocrite dans ma vie. Oh, mon ingai, quand on a bandi musique, les ketchou, on a bandi na leki, j'ai été enfermée. Les londinga anya na komi kufungwama, mais avant nazalaka, même en moi-même j'étais enfermée na banda ko. J'étais mieux surtout na banda salango tout droit. Donc logique, j'avais tellement de principes, na bando ça m'a mieux surtout quand na ba principe. Les londé na meki moi par rapport à musala na sala na fungwama. Peut-être aux accepter bamakamusus aux allez quoi accepter kalaté par rapport au que bon mutuaza na ndenge na ye donc c'est ça. Non. J'ai jamais été hypocrite. Mes amis batumingo moni musala o ngala sala ngala bandi musique na âge à 14 ans. Beaucoup de gens croient que bayebi biso makasi que biso moko ndenge to miyebi alors que bayebi biso te. Netinga batu bayebi ngate au fond de moi batu bayebi yango te bayebi ngate nga moko kaka nde na ba oya ngande to yebi nani nazali qui je suis parce que na biso o tozali to na nga moko nde nayebi nini na sala na vie comment je fais pour arriver là où je suis, tu vois. Batu mingi nde na banda musique na 14 ans bazomona nga bazobina bango babande baomona ka anya wana ya 14 ans et tout o eza ya libanda mais oh ya kati bayebi te bayebi ka anya 14 ans ya libanda wana mais oh ya kati anya oyo ya jeune fille ya mwana mukende nga bandaki muziki ndenga se bataki kwa bimana akende na muziki ndenga atiki muziki atikaki muziki ndenga vandaki ndenga sali parcours chemin si le dona ça moi j'ai pas de problème avec quelqu'un j'ai un problème na tout mon côté naza na problème na mutu te anya statu mena zoko chité mais to ya peka ba kota makamna yo anya obalaka fama ye libali salama ya munene to mona mais pourquoi azaki mi absence ba ninga obina na ba on a fait pourquoi éviter peut-être ça bon oubli ou bien je sais pas oubli comme ça yo balaka au moins tellement tokabwana kala na lobaka ka moi mikolo oyo nde tozongani moi na kosolola avec Linda BBC moi mukeme na musika BBC mais à part le fioti tozalaka toujours même temps même petite sœur sur azana zemi oza nana za zemi tinda bloko et tout à part bango comme babibish monjane baya yoyo ba blondine parce que eux c'est la famille ba Sido ba Patricia donc bango eza famille à part bango mais quand on a longwa la musique bato belé to bunganaki même kokutana même kosolola même ba ndeko mususu ya BCBG zakaka tant on a bandi musala onde to comme kokutana même ba musicien même papa chéri zakaka tant on a bandi musala ndé to comme kokutana par rapport ya musala mais to bunganaki na ndenge to bunganaki na zaki na ba contact ya bato belé te ndé salaki ke bato mususu pe bazala na réception en télé mais parce que au sala mutumo je sais pas. Au moins nini soko tali na collation mwana nanga Linda Zalaki, maman Zalaki et qui encore Mimi kutu to sala na musala moko te abina orchestre mususu mais Mimi manda mama cc. To yaki kokutana na e parce que tangu na commencé la musala au moins contact un numéro mutu boyango boni mama boni bana oui. Mais à l'époque nazalaki na contact ya mudute batu pe bazaki na oya ngai. Boni relation na mama chala mwana. Relation moi je suis journaliste
Non, il y a une émission, peut-être à l'avenir, dans une relation. Toucha au choc, mon dit mon maman. Non, là, on les a vus privés, on a pas vie privée à battre les Kétu. Au moins, il ne faut pas que les caca. Oui, tu vois. Non, c'est une maman que j'ai beaucoup de respect pour elle. C'est une maman. Non, j'ai beaucoup de respect pour elle par rapport à Asa icône Yamboka na biso na musala oya sala. Donc je peux pas aujourd'hui ngai anya pour moko na bibi na ngaka lobby donc na yebadi na ngai donc siko na kende ko makambu ya maman oya nza icône Yamboka na biso non er moko photo respecter bato o basali mais yo respecter maman yo respecter non so respecter maman peut-être ngoza molonga na maman non moi je dirais que j'ai beaucoup de respect pour maman et je l'aime beaucoup aussi. Oui. Donc, si on ligne Moutou, on a respect Moutou, ça veut dire que tu es hypocrite. Non, il faut respecter Là, c'est toi qui as dit ça, mais pas moi. Pas moi. Je dirais quoi? Tu veux que je te dise quoi? Que c'est vrai ou c'est faux? Non, je ne peux pas dire ça parce que ça vie privée. Tu peux pas dire ça. Non, je ne peux pas. Là, si je dis quelque chose, peut-être aux a marqué maman respect. Peut-être aux a salé. Non. Nazamba na maman te. Bonjour la maman. Nazamba na été. Pas du tout. Ça m'a libéré avec elle. Oh, et bon, libala les éloques quand on bête la émission. Voilà tout le monde. Voilà ce que tu n'as pas privé à privé na koloba. Parce qu'il ne faut pas te faire ça rabatou. Chance, il y a qui saka lokuta na lokuta déjà au batuba. Mais je trouve clair, c'est une vérité, na yo peso e bana tétisiko. Tout le monde sait que j'étais mariée, tout le monde sait que je suis médecin. Donc c'est il faut non, parce que comme les avis privés, moi, il y a peut-être que Moutou, c'est ça. Et combien il y a combien de mois? Zemi. Je suis pas enceinte. Non, moi je suis pas enceinte, je suis pas enceinte. J'ai un fils qui aura bientôt 6 ans. Comment est nani soso? Mon fils Vini. Vini nani? Vini. VKM Amour. Non, VKM Amour, c'est parce que j'ai des projets, j'ai des visions. VKM Ezali Fondation. Fondation que je créée pour mon fils. Pour amekape kokola na esprit ongai na zokola na ngoya kosunga bana ya ba âge na ye le démuni ba orphelin. Yango na yebisa que na un projet pour le 24 octobre. Mais c'est mon fils. En travers fondation Oyo, j'ai créé moi-même pour mon fils qui est pour Azala déjà dans l'esprit à construire. Bon, dès que les campos que Binomo qui est pas président est-ce que c'est vrai? Les choses à Rambanda, vous savez qu'il m'a dit que na baninga no belé na kati orchestre, ba ligo zo boya ko éclaircer bato. Te na zo beta makambu la bamutu ko beta li. Ngapela yeli na yeka silikam na yo. So na lobi ko tuninga na likam na nga na koloba ke na yebi makambo zo loba ke. Yeli ngala tout ce que pona yo moko. J'ai été jamais violée dans ma vie. Jamais j'ai été violée dans ma vie. Jamais. Mais non, c'est que tout ce qui va violer, parce que moi j'ai été jamais violée. Parce que l'Europe est une papa chéri. Non, j'ai beaucoup de respect. Arrête de. Toti canal, toti kablo koana le ketu. Au moins, ça fait.
ezosala na soni na motema pasi papa chéri aza leader moko monene balider ya mboka na biso mpona nini tozolinga kotia bango na tokitisa bango na baniveau moko boye ngai nayebi te ntango papa chéri abandaka miziki soki nazalaki na age nini ntango mosusu nayebi kutu te bon na baage ya ba 13 ans kutu nayebaka mpenza ye te mpo na banda kolandela miziki te naye koyeba papa chéri ntango kaka nakomi na kati ya milieu ya miziki na bamusicien mosusu toluka te tobebisa image ya baicone na biso ya balider na biso ezosala propreté ezosala na bato bazoloba ke papa chéri azolanga ndako tellement là il est tellement je sais pas comment na ba danseuse au milieu bosala bike azolanga ndako na vane inane asala nga je ne sais pas là je ne sais pas bato ba pona yo okoloba ni message wana a un bon cœur donc oh pendant la lobaka sans hypocrisie je dis ce que je sais au fond de moi que lelo soki na lobi lokutata mfunzamba kopinira ngai ezalaka mingi foko loba bolamu oyo mutu asalelo na bolamu ya salelanga na ebike azana mutema munene makasi motema ya bolingo ya kosunga papa okende pa mutu abimisa mbongo na ye na poche apesa wa aza pe na famille na ye il a aussi sa femme aza pe na bana na ye akoloba pe azane nango te okangi te eza mbongo na ye mais ntango mutu azobimisa 2000 apesa yo asunga yo na problème oza nango donc mutuana il faut beaucoup qu'on respecte parce que aza mutu aza na motema monene baze belé na mboka o baza na mbongo mais basunga batu te misusu pe baza na mbongo koleka ye leader na biso ya monene wana papa chéri leader amufude balobi balingaka ngo be basala rassemblant donc banado donc me basunga batu te mais siko yeso ki azosunga batu te nakoki jamais koya koloba to bien non parce que ezate ka bolamu ndezali bolamu zebele bolamu leki tuna bato babe c'est les réputations je dirais que papa chéri que Dieu te bénisse encore soit comme pasteur Moïse ayoka kebele il y a beaucoup de gens au ba critiquer kaye au ba finga kaye mais au fond de lui batu bayebi o azalité c'est comme toi. Moi, je te dirais que tu es comme le pasteur Moïse, tu es un enfant de Dieu, tu es béni, Dieu t'a béni. Et Dieu a béni Rio Mikolo na Mikolo parce que mon thème oyo zanango bebele te bazanango. Bon relation. Il faut zanango moi na Nzambe et relation. Merci na considération que tu me donnes. Merci na considération que tu donnes aussi à ma famille, à mes sœurs et tout. Vraiment et tout charanga na mon thème pour Baba ce qui papa qui j'allais dire la même chose parce que donc il est pas à sala ndengeka au papa chéri bongo oui rason peut mêmement il y a Noël écoute na sala il y a Noël bon mutu mutabi musala ndengeka ouais yo la mutu mutabi musala ndengeka na yena moto oya sepela bibi mais papa chéri na la fois ni na ngoro gloria ngala sala surtout dans la na musique tant que aussi poto na longwe na qu'est-ce qu'on conserve avec ta na le basilic na osenge mbongo apesi ngambongo apesi ka $100 que na obola ya no les hommes qui sont zo o na robakisa mususu donc pour nga na mona bango lokola ba papa lokola ba yana nga parce que nga na tikala kozwa na libuma mama na ngai na zwa ya mobilité na zwa ndeko ya mobilité oyo akokaki ko protéger biso na sens nini parce que moi-même je l'ai dit, si j'avais un grand frère, j'allais être beaucoup plus protégée. C'est ça que je dis toujours à mon fils. Toi, tu es mon fils aîné, tu es le yaya de mes futurs enfants, de tes petites soeurs, de tes petits frères. Il faut toujours être là pour eux. Il faut toujours les protéger. Donc, parce que biso tozanga protection on est à part oui ba oncle bazali koko bazali bandeko bazali mais nazala qui n'a beaucoup plus tu vois quand tu as un problème et tout ton grand frère est là il te fait des câlins te dit arrête ça va aller tout ne suis pas ça et tout mais j'ai jamais eu cette chance là siko bango na considérer bango net yaya o ngai na zoate wana na salle la bango ba caprice et tout ba fierté na izamuke tant la maison mère pour la maison mère à partir à poto là bon à partir à poto na ça ya Noël que na obi na lisusu te mais ce qui a koyi kozala na chambre kuna na hôtel na le kutala ça que ce qui a koyi kozala histoire ya
il y a moi koboya nanga musique pe uta à partir loko wana ezalaka juste batamite mama be il y a Noël un bon papa qui a un grand cœur, il m'a dit non le col à Tozaki na Belgique au lieu na zonga la sombe de voiture tozonga li France na kenda Allemagne Belgique na Allemagne ezaka pembe au foot atalis moins cher ngamo de abanzela na yeba kina bino na mikendeleka à partir awa na zui voiture et bon na zongi atinenga no mutu nanga za kuna kende opesa yo mbongo tu batu nyonso bayebi kombo ya via lycée ndenge na kendaka na kei nga na yebi kena ke kozwa mbongo ntango nakomi kuna namonaki baréalité mosusu na baréalité nga nakutanaki nango wana j'étais pas d'accord, j'étais blessée parce que na ba principe na ngai eloko ya bongo na kokai kosala yango te, j'avais dit non et puis j'avais aussi tout laissé na mbongo na tikaki na se débrouillaki par rapport na ba relation o naza nango ezalaki libanda na Kinshasa na Angola et permettait nga na voiture na ngai na zonga ndenge na zongaka et tellement j'étais très choquée na koka ko supporter les sous milliers à musique il y avait dit non là vraiment je suis au bout j'arrête et j'avais arrêté comme ça quand j'ai arrêté j'ai dit non ouais à quoi koye bisabino mukolo mususu ko yamba ya no wa ditunaye anya tangwa longo ava longo bozonga Kinshasa senga ka ondini palo baka na ongi na kenda pena na hotel no ne se ya no ndina na ondina jute na lina sala makamususu mais na ozana besoin ce que koye kopesa nga passeport nga mais na obina disute da po mutu de alonga pote pia zongi Kinshasa na ese no obina disute mais na kotika la pena poto te na kokima pete ko yo muto memaki ngai na ko sala musala na sali musala il faut na zonga na yo mais na ozana na besoin ya passeport pour lokola ezana identité na ngai et permettre ngai et faciliter nga la voyage et tout parce que c'est le même passeport qui m'aide aussi aujourd'hui et daranga makasi na koye ko kelo sala demande à visa place mo batunga est-ce que vous avez un passeport ou vous avez un visa na zui passeport on a na collé na passeport na nga ya sika au monde que bazo peso visa facilement donc yango ndenge na longwa maison mère tozongi pe Kinshasa na Noël tango tozongi Kinshasa parce que kutu bilamba na ngai o etikala mutu apesa nga mbongo na koti yango na agence ezaka ya Noël ye mutu apesa nga mbongo na koti yango nde tozonga Kinshasa wana pe c'est mamla yo sali pe maramna nga mais comme premier concert na yaki deuxième concert répétition pe na kendaka voilà message ni to mudam sudana suka message ni repesa na bato ba Rolando awana Congo Liziba TV pardon le monde malgré au continue vraiment mais ezala un problème te yo mo zaka ba commentaire ou ba roloba message nangeza beaucoup plus na bandeko ba maman et puis même ba papa pour fondation Animat oyo bazana mitema ya bolingo motema malamu en collaboration avec ONG Angèle et puis fondation avec VKM Amour donc tosali moi et le Komoko pour le 24 octobre tosunga bana na biso ya orphelin o bazanga ba parents ba démunis et tout to ça de la bango mo eloko ya kolia mo eloko ya komela na mukolo ya le 24 wana ya kokende kopesa bango ya kosolola na bango ya kopesa bango bolingo ya koyebisa bango que oui aujourd'hui les parents ne sont pas là mais Dieu est là avec vous Dieu est aza papa ya ba papa oyo nyonso tu biso to mukaka na mokili ako penser mitema na bino ako bénir bino to la kisabango que oui bisika bozali po bo réussir na vie il faut botanga soki botangi lobi bokokoma bato bokobosana ke bozalaki ba orphelin bokobosana ke bozanga ki esika ya kovanda bokolaki na baboti te yango oyo tozali nango action oyo tozali ko préparer pour le 24 octobre na sengi na bandeko ebele bazali na poto basunga biso même moralement même financièrement numéro na biso ezali 00243 00243 82 46 89 505 00243 82 46 89 505 adresse Facebook nanga ezali Anya Star Seigneur bino nestu boyebi kombo wana etikala toujours en plus bon s'abonner massivement na Anya Star Live si vous voulez voir tous mes lives de ma famille yanga moko ya makambu partout tout ya ba projet ya ba soutien ya ba aide humanitaire autres ont préparé pour tout ça là bokotana Anya Star Live donc bozo ba live nyo surtout et puis nandika
243 TV. Boyebi nandika 243 TV totiaka makambo ya politique, totiaka nyo surtout o ezali na nzela ya bolamu o ezali ko mema mboka na biso liboso yango kana. Quelques dédicaces, c'est Je fais des gros bisous à toute ma famille, à ma grande sœur Bibichi Makoma, à ma petite sœur Lauriane et son mari Yannick Bangala, Nabo Sanité Fallon Wifi et ma grande sœur Nana Botepa, Cheval Blanc. Je fais des gros bisous à toutes mes collègues et mes copines et mes sœurs de Fioti Fioti, beaucoup plus à Yayoyo, Bibiche Monjane, Patricia, Blondine, Marie-Paul, Bazatel Moebele Bijoux, Manga, Bazatel Moebele, Julie Moulanga et tout. Je vous fais de gros bisous. Nabosa Nipete ba diaspora nyo surtout ba o basungra biso na moi mike il y a partout nyo surtout merci penayo les Ketu et je fais aussi des gros bisous à ma mère et des gros bisous à mon amour de mari, je vais dire mon futur époux, moi aussi. Et à mon fils aussi que j'aime beaucoup, les plus beaux garçons que Dieu m'a marié. C'est tout ce que je peux dire. C'est tout ce que je peux dire. Merci à toi, Linga Kevin et Pandele Ketchou. Bon, c'est Belanga. Nasi ma caméra qui bon Fredin Soki. Na pesi babia Willy Mouché Nimbote. Na pesi babia Gastino Mangala ba 30 jeunes à Montréal. Babia il y a tout son Dombasi. Merci pour la business class. Merci à toi, Linga Kevin et Pandele Ketchou. Vous savez Kabongo Kasongo, il est tellement mignon, il est tellement fantastique. Chichi Bola. Moi si Yambongo, Joli Kabelo, Binos Polinga qui vient pendant la Ketchou, c'est Perlanga. Rendez-vous à moi le 10 et le 10 septembre en Turquie. Tout ça va. Non. Et tout le monde la prochaine. Bye. Congo Liziba TV. Pour plus d'actualités, abonnez-vous.